Bienvenue na bachar internaute na biso ya www.infoplus.org. Donc eza bongo wa bino ndenge ka bomesana ko apegi titan journaliste Azada, le journaliste intelligent nena sarabino. Moi vraiment na ya kara na marambo etengi actualité surtout na kati ya monde ya chronique musicale ne kara Neka Yemoro Cordon Alobaka Mustafa Malembe. J'oublie pas mon directeur général, Monsieur Lokman, donc la personne qui assure. Né Karabiso, né biso Tolobara quoi. Tozara toujours na katia musala quoi. L'actualité d'abord na katia monde la chronique musicale. Donc quant à moi d'abord je tiens à remercier toutes ces personnes là qui nous regardent de partout. Je vois là Likens Bayaka donc depuis Paris, j'oublie pas Trésor Gando, j'oublie pas Marlène et Tessa. Donc moi si Ayemoko Jogo quoi, Jogo quoi. Donc narugo le baloba mingité. Donc on est le lobo mon angai pegi si ton hasard on recevoir bino tête d'affiche parce que émission est à la grande. Donc la grande affiche, donc ils ont la grande taille à chronique musicale. Donc bateau non se bazo les cana ah ils ont bateau bazan actualité au bazo le bela surtout bao sala musana bango vraiment on a kim qui bat bacha bangoka. Donc quant à moi ngai peki titan journaliste Azaza na oyambela bino lelo tout mon robo yebi donc ngamo nazaki surpris parce que non je koyoka bilo on a sika n'indimité que na niveau ayebi musique na sûr que bana poto ba dans le monde entier Angola boyebi 4 coins kandala o na ozala na yawa na obetani masolo vraiment na ndenge ka parce que site na biso www.infoplus.org eza plus actualité donc boroyo kanini ni 4 coins kandala rolobela biso parce que moi le journaliste intelligent je suis là vraiment ya kota kota na mon cordon Mustafa Malembe donc Tolingi vraiment Moussala Nabiso parce que c'est notre métier. Donc on est fiers de notre métier, surtout Toebani, côté Makambuya chronique musicale, Naba musicien, artiste, bateau, Nyon Sobata célèbre, na ville province à Kinshasa, na Congo, même ailleurs. Donc déjà avec moi, déjà, na droite, Nanga, na ça. Bonjour, Kantre. Bonjour, Peggy Titan, journaliste et intelligent. Oh, tozo compté, tozo na espoir, ya Kansake, Mala Mozali. Bonio. Kitoko par la c'est très bien. Boni Masolo. Mon Masolo est très bien avec tous les aspects. La personne bonjour, na internaute surtout dans le site Oyo et bisika nos bazam na monde ozamba liboso to beta featuring na yo pour mokile comprendre et ba 4 coins ba yoka ba mona na ba mona tino ba yebité ba yeba 4 coins et kandal yeyo na pembe na yo. Merci beaucoup Nassir Bachar internaute Nabiso Baolanda Biso ba chaîne câblée comme Léon na ville province de Kinshasa na Congo awa Nassir que Mikolo tozo mona clip mo ezoleka na Mikolo Nassir bana poto ba internaute bazana donc to mona clip mo ezoleka na ils ont vraiment tozo mona ngo obeti ba style moko boye ozong sonde ba shora mbemba ozong si ba biloko kala mais nga vraiment na linga ke yo moko temo zawana clip ou non perception na titre parce que c'est générique parce qu'à part babiloko on a yo qui na coulisse titre ngo za na komboni. Merci beaucoup. Titre on a na télé on a na niveau ya télé na biso ya Congo o bazo tala na ba chaîne câblée ya biso pe mboka libanda bazomona nanu pena to tiango pena te mezake to pesi ba to ba comprendre moi idée o quand même so ba to lamba po ba biloko eza faux odeur pour même moral dans le sens ça odeur bah toi yoga oh mais so kabilo ko to mon on va ya ba la maman na damage ya ngo siko yona tsena teresa même moral eza générique moko o na tsiba to va comprendre ponga na uta na zaiko na uta pas spoon Macintosh na uta pas Che Guevara mente na uta na travana ba patience bien mona ba champion bijana na yebi makama musique na tala ke expérience nanga na o na une savoir na une monde oyo na mona il fallait que na faire avoir ba capacité musupe caché surtout il y a 4 coins il y a on a introduction moko on a vu que ba union soit poto ba pichu manzonga ni bazani va Paris o ba yebi makam oyo ba Alain Zulu Kabuki ba yebi ba faire oyo na ba José Dikila o bazana ba idée po toza na bango sur net solo na bango ba yanga ba yebi ba capacité na niveau to komeli mais au to tiens on a niveau télésa même moral générique mo to pour ba toi comprendre.
Et ça annonce à disque. Normalement ils annoncent à disque. Et ça qui il bosse idée que na sala single mais single ya moko. Le fait que tant na saka nzembo Eric Nzinga oyo na sala clip na ngola ba belé ba talaki ba kama oh mais jo ndeni musupe ya tuna question alingi so nini yebi Congo na biso ndenge zala ke affaire à confiance ezaka na ngote eza balinga bakamo alingi so nini ya on na faire voir batuke ndenge toza boye ba chose cachée eza ebele ba savoir et mususu auto mona poto no mona na facette ya porte-parole et ya secrétaire orchestre et ya chargé marketing mais na facette na ben à côté li et on a télé pour toi comprendre que idée ni na expliquer sur na disque ne on a même moral na même moral pour même moral ba toi comprendre que mutaza deux fois zate so yo za deux fois te titanga pe na deux fois te so ki yo quand même olenta ba na li atama mbala ezaka ke tous na moralité moko po mboka neto ke l'étape mboka ba to nyonso ba yebi ke mamto sa na mboka oyo ba to tu ba yebi ke mboka ninga zo kendele tous na na moralité oso moralité zate bebele orobela VC otikibana moto olando soin zate et là c'est que tous na moralité motami yeba ke place ozami yeba ba capacité na yo ezana mécanique ezana domaine tout yeba ba capacité na otongo yeba ba capacité no oh, mais tous na moralité to moni lelo titan pona bokasi na ote yangate na effort ya yemo tata nzambe yango to moni lelo ce qui souffle de vie que le nom Lionel Nkiambi ce qui souffle de vie ça que monta pesa ngo moto tant ce que na zana yo boy na se planoter le kamuro boy pour surtout biso na koma des aka ya mwasi tant so mwasi no boy yo to ebi na otenga na lozwa yo tango komi yango bamona na boko pesa vie mais tant que ça on doit pesa ngo za nzambe ya moni que to moni lelo to li moto tout azana moralité même morale pour et na condition tout na domaine tout mi yeba kosala nino lingi poto za na moralité na sens même morale. Merci beaucoup contre que Kandala na sûr que bana poto la biso na toutes nos questions et vraiment c'est comme si na ça une émission té nengo tu ko lobayo moko awaki olobi ke ozaki secrétaire porte-parole c'est comme si place yo les canis sur les capa Spon Macritoche ou les canaya na Zaiko c'est comme si bandai ko utiliser parce que na nenge yo tu ko loba dernièrement lobi ke ba mona ki eloko mo bolé ki sai pichu manjonge le nsembo mo salaka mais bat babi jo alingi lisounini c'est comme si ozaki na talent non c'est comme si place yo zalaki bandai ko linga te ko bimisa on ne bandai ko chao na ba poste mo administratif mais nga mona se sentir que non ozaki vraiment musicien parce que pona ko loba pona eloko wana bandai ko mi bomba manano après oyeko bimisa façade après to ezaki bandai ko utiliser ba que nous a talent pona okomaka opesa ka bango banzembo to ba idée yango ba chaki ono na poste administratif parce que lelo ba découvrir 4 ans Kandala oyeko lobani na tina likambango eza nango bongo te ba bandai ko utiliser nga non na domaine nyonso mso ezaka ke soko ye ni ekomi c'est baissé te ki ota pona ye na ye comme portier nzoka capacité tant ceux qui ne yom to comme kokota pe na ndako tant souper au gérer pour ba capacité ba to découvrir ndé moto comme son ba capacité et non que ba sala ngate nanga mo pe le mam no sala na pensa kangote o no sala ezapena eza automatique na pensa ngote on parle lokola na zana domaine ngo longtemps eza siko na tina détermination na o ezala ke lelo ba séparation se ça peka bien te ba to mona kaka e boso za no mabe mais à la longue to mona ke et puis que chance net to kabona na titan ko makote na kena mambo échange ce qui ba spoon ba kabona na maison mère te mais lelo pe réalité ya ba bill lelo ne ba nzamba pa moli bango mezate ba faire rigola ne nzamba pa moli bango ezate ne ba jile te ba la coste ne nzamba pa moli bango engai ba na te so ba zala kana maison mère et là c'est que na séparation nyonso et portaka bien à côté nyonso mais ce que na biso ko ezala total ka maman financièrement pesi ngani mais total ka tansu que na zara relation na intel yel na ibana titan eza que total respect bato na vie to bana bato longa bato penser que bato penser aka que neti mbongo eza priorité te mbongo eza priorité pona ko sombe loko mais pona bo moto eluka tengana luka na boma yo pona bénéficier mbongo po oba boma déjà ba bénéficier na bango rien ata bénéficier isuka nanga ta ba soma mapanga ebele etikala eza que to gardaka ba bonne relation na bato bo travailler na musa na salaki na zaki porte parole na zokola tie komi boy siko ezaka ke na lingna bimisande ba chose cachée il y a 4 coins pour tant que travailler na orchestre bato ozana capacité à pesa nyonso te elobi nango Juma Kaeke na niveau Londres na pesa ba salam ezana capacité à pesa nyonso te mais na compte que européen il dépend na domaine tout attends musa to sana siko suka nango pegi titan yom to ba mot de la fin et là c'est que yom to zana base yom to clôturer li solo na makama micro oyo poza émission na ngate ezayo et là c'est que na domaine tout pesa bon même na miniserie même na domaine tout eza que moto aza en tête le ronim to reçoit définition et
décision à souka yango tant que na travailler na batu ba parcours na expliquer nazo ya pe nazo apporter moi idée muso pe nazo apprendre siko pona nga na tele ki na ba capacité na sala pona zape artiste artiste ka teke o artiste aleka ki na porte tenga na artiste na za artiste décorateur na za artiste na za designer en plus na bi ko designer eloko siko place ne makamde ba to comprendre ngande yango wana. Ok, merci beaucoup 4 coins Kandala. On continue toujours avec Nimbolo Bakaka, l'artiste 4 coins Kandala, à aussi décrire donc le Love Mazo dévoilé Nyon Sozayen on a Kati. Donc on est au Kolobalisou, ils allaient là au mot très important, Ozo Salima Lelo, phénomène combattant. N'engé yo 4 coins Kandala, il faut le dire, aux mata en puissance, aux apina vision parce que tout le monde qui n'a titre autre que ça là mikolo na générique même moral ba danseuse baza nabi ko zangi cropté ba bazali mais lelo phénomène oyo moni au phénomène combattant au moni ba frère nayo fali pour pas héritier Watanabe ba qui na production à Paris mais ti lelo solution zo zo maté yo tant que mutamaye les sorobi lelo zo solution entre le combattant et les artistes. Quelle idée qu'on focaliser biso wapi ko me mabango wapi peut-être babi ke lisapimo et sipolara elongité mais artiste rose apena moi idée que loko ni artiste ba ko sala pour un phénomène wana ici là ou bien soit ceux qui ba combattant quelque part basant la raison tant que yoza quoi leader d'opinion za tête d'affiche aux artistes musiciens aux stars au lobby et là on est ko apporter Nisi balobi ke 4 coins Kandala na makambo ko ikoloba nini pona phénomène ozo régner lelo bino ba artiste na bi ke poto mtesala rabino neti yo batala ko na poto za banikens bayaka banani bazali lelo pe go sa ba Cyril Kina ouais ba Fadia Mbozo tai lelo ba ko décider pe 4 coins Kandala na mouvement moi nini parce que ozo monter en puissance et lo nyoko ikoloba tina résolution wana entre combattants et musiciens. Merci beaucoup Titan. On a relobé les styles pour nazana le bosono no moto surtout non d'abord que nazana no être vivant on a zona pe ma roloba et combattant nyonso au bazana niveau ya parti Paris petit na chassa biso so ya combattant moto azo combattre na le bosono d'abord pour na vie na ye aux déjà combattant posant na libota wana bana obi ma pour se battre pour suka nango et mba mona pe clair il a ce que toi na ba combattant ba vie na biso na ba combattant au ba opeksa ba concert bon elika mwana moninga o le blaté pour le bam na tang ebele na o na mona que na temps où il kamba ezaka ke auto so na ba combattant ezaka to se terre tout le banon est l'autre côté à ce qu'on a 2017 tout à 2020 et bon tu es balé resté exact que au moins de toi boy tout bandaki janvier nani to commune mois oyo na yo parce tellement que dans ce projet que la au salama et ça amité au moins on est année que mbangu comprendre ne peut vieux ali 2 ans 3 ans et ça nango et belé pénaté ma solo resola après 2020 osala pour siko poto lobela on to senga ba pardon nyonso se sengami na munoko lobe ya koloba batu tout ba sengi ba pardon batu tout lobi ba tuni ba raison ba tout raison ni ne salami mais suka nango ezo ba na sens kate le quoi on attend aux arso monde yo fâché to zepse so fâché so ezo maté o vina biso Félix Wazeko na pesi mbota loba ke na bitumba moko mtalongaka mais na kimia bino mbale bolonga po bozi solution saki bobunda moto ko yeba teke bosona kinini mais na bitumba moko olonga ndenge ezali biso bango ba frère so ba frère to aka bandeko même makila bato ba misa mi makapona okela na poto bazaka bandeko ya bazaka bandeko ba pichu manzongani ba bandeko ya Christian manzongani ba bandeko ko damboka ya Willy Musheni ba bandeko King Makiadi ba bandeko ya ingénieur Edi Lukanu ezaka bandeko wana tango yo sepeli ba meminde ko na yo po muso paza na mbongo ba mandeko neta so visa po zo ebi ndenge ya kolandela te ezaka pasi mais ba aide ba orchestre o edaka ba famille et beleni to kenda ba voyage tant to zonga ne loko mais le fait que likambango ezupe na noyango etelemi to telemi na matokomi focaliser leur moko to tika tant to lo baso eloko te to tika tant to zana 2017 et 2017 to ça 2020 ndeto ba resola masolongo ya poto pour musique ba combattant ba frère na so ba ndeko na biso ba leki na so ba yana biso ba beta yango na bandaku na ba feti na mtu ba yaka ba kota ba concert ba senga pe dédicace c'est et comme loko moko boye o eza caché monde zaka 9 plus 5 égale 14 au commis 4 aussi 1 on va à l'évidence parce que l'évidence on est ça ce que ba faire ya makambo oyo na musique na mboka eza à l'évidence et c'est ce que na calcul faut ba kitisa yango kitisa poto kitisa yango faut 2020
et c'est que bateau a même moral et le coup à part poto bambo que belé bon musique zo beta et c'est que monsieur motonyon sauter les esprit pour les cambrolé le tous les litres même sur aller sauter tous en besoin que tout tika non les camoning kendele et mi peut sa solution yango moko pour ezala normal. Merci beaucoup Quatre Coins Kandala Tokomi Nasuka. Je pense que cher internet na biso ba la biso ming to yaki pour l'actualité et na ba o marambo zo préparer na onga na yoki na ina tuna non avant na komana na limozindo ya suka na ina tuna oza pe parolier komara pe ba nzembo to comme merci beaucoup na zape parolier pour parler ça moto azo s'inspirer les loko moko ba histoire azo sangisa tina biloko na net na générique na beti oyo tango bato royoka na baroyoka pena ba comprendre mambalo musala potis kono na YouTube tepo nazo travailler na Régis Production autrement Régis Mpoussa ya maman Nyota d'or quand on a pesi bamboti bisika za Londres Paris na bia tour du monde Régis Mpoussa yo yebi même moral wana za producteur nanga l'un des producteurs aza Congola praza mais ça peut Congola qui chasse na même moral ya on a dit que nazala parolier pour déjà bateau na travail na bango soki les bons dia songi okuta na Spoon Macintosh soki arozala sincère à fond tourner ba capacité 4 coins aromeka ko expliquer yo ba dimension que mais keba Joana Zabka ne bato kansaka que porte parole ay ko lobate azana ba capacité caché moko siko na monique na moyen na faire voir bato que ba capacité nanga oyo nazana ngo mokile comprendre que pour mon ami to tina poto mona tibana bezo biloka sika nyonso ebele komi kala bato atana na ndako bolai madesu bote makoso to liango trop comment casser lelo comment tanso ke po bosala ta mo elengi mobwe bolai makoso botona mbisa ka bosangisa na madesu na muto ona liango na nte eza ba to luka to sa ba recette asika to yeko ba la guitare te eza ka même guitare mais to sala ngona ba na tactique lelo pourtant d'introduction nga merci na président Godelo Fombo yenta betelinga base tala bolingwa ndingwana ba vie ndingwana za même moral a betelinga base zamba solo oyo penaki papa mba kufena makona a betelinga solo na sana clavieriste moi beti introduction a betelinga disque na benga ke réserve à clavier à Congo so ba clavieriste nyonso mboka si obeta ale soki bazange loko yem to bakisama pour nous l'axaquer na travailler na ba grand na travailler tant au disque oyo ko même et bima pour disque ça comme on a eza conception 4K conception 4K eza conception nanga na dévoiler yango mokila monde entier ba comprendre que na yebe belé ya kosala et lobi na maman nanga dona Monica maman sociale Coca-Cola ou mela maman. Ouais, ok, merci beaucoup Quatre Coins Kandala. Ma chère internaute parole na biso bazela nini na album oyo na moment de la fin na yo puis en plus ba dédicace. Merci beaucoup. Oh na osenga bazela zaka ki bosono numéro na contact et plus 243 nezaka vina biso via Solana ba petini ya Willy Musheni 89 89 40 012 plus 243 89 89 40 012 ba nyonso bazali banda bana bezo to za même moral et to za même moral ba benga pote bandeni ya osela disque zo continuer to za toujours na studio na sali déjà 3 titres yo déjà oyoki idée ya biloko na za na ngwana za ba bombe ba to mona ndaki ba chose cachée à 4 coins ba ko vérifier na ba orchestre ba to mona erozalate pour na la ba to savoir o na za nango lelo pe faut ba to comprendre to za na décence ba artiste to za na artiste to za na ba musicien na ba artiste misa mtu mo ayemba ne kaka mais aïe asa artiste était pour artiste faut y ba biloko na episode que oui ba décoration oui ba biloko e ko kotelo na musique surtout auto présenter na monde des ba tableau ba clip to ça ba to se ba monter eza ba na bato ndete clip ya générique na ti bato internaute ba otalango ba comprendre que mutako ko rejoindre clip nga na sali faut zala ba na académie des beaux-arts pour moto ayebi qu'est-ce que tableau pour na sali ba tableau na sali clip te ndeka bonga bolati botelemba bo sali na sali ba tableau pe en plus ba comprendre moi différence na yo comprendre la musique na biso banda to bandi musala ba tenela ta mato zaka ba pembe na yebite soki luka ngoya bato ezaka ba pembe le fait que na designer faut ba to comprendre message o nga na ye nango nde ba koyeba na disque oyo conception 4K ils en a 6 titres des génériques moko ngo de to tsango déjà pour yoka odeur et après deuxième introduction ya na décalé moko ezawana bato partout na monde bako sepela bako ndimate ke ngai ka 80 oyo na sali bon musala oyo na sali featuring na jeune frère na moko na komba Paul Mwanda za petit na nga pena ya mabele ya changu ya za na Afrique du Sud ayemi nzembo moko ezawana to sali ne featuring oyoka nzembo to oyoka nzembo ba komona ke ba talent ezebele nanu
ba fongola te lelo ba faut comprendre Peggy ba faut comprendre mboka to so kanzaka ke pour mutaza la danger faut que nekaka akineka maison mère faut que nekaka pa kingandi pour ba fula e nzoka eza bongo te na musique so bi nga na sala marketing na ebi marketing ndenge zala na ebi neni ba pesa ka moto valeur ndenge pa ino na travailler au moins ba capacité na ba savoir na nga na apporta ndenge pe na osa na disque na nga ba comprendre na que Joe aza déterminé. Quant à moi, na ba tout numéro contact on to bengana na nga mangola déjà single oyo zobima d'ici les 10 heures na Angola déjà bazozo embango pour les restes ba clip na okende sala ngo libanda mboka pour on sali ana osaka des clips wa les restes na okende sala ngo libanda mboka pour idée zana producteur ba début octobre déjà to boka déjà disque pour to ke na bango ndinge c'est le même moral mais na réalité nazo voyager pour na sala ba conception ya libanda et loko na kosenga na yo Peggy et ben internet so ba yo kana ba capacité no musala ozape jeune yebi nini 4 kwa sala na kolinga o apporter nga force na yo ke ngana yeba nini pe ya kosala pona na niveau télé po okota faire pour faire eza grosse affaire eza bato o mona ngo kwa kaneti ba ozila ka ke o ya lingi su nini po baza ba revers ngana lingi o na osala pe na imam na osala tanga ba koyoka musala na nga ndeba o comprendre ke mambalo lo ba na lo ngete alobaka na tina musala osala kota faire na nga mokile comprendre ke Peggy za même moral na 4 kwa ba o travailler po na bit moko boza déterminé ezate ke to sali kama nazo batena okende wa peut-être ebi pa to okende to laksa batu peke ba capacité mususu ezaka te faux à l'intel pour musique eza la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et non que agréable tel orchestre te eza so sali loko na bien matu ya batu lelo su te loka ba sour so sali organ ba bo sanité batu ebi ke o eza mabe o eza malamu merci na Peggy na ba etu yanga yangola na pesi mbote na Eric Nzinga to Zibondonga na pesi mbote na do na moni kama mama social na pesi mbote na ba DJ nyonso ya Luanda DJ Gloire MP4 yanga yo yebi agbada na pesi mbote na DJ Ken DJ Bouton Merlin Bouton na pesi na ba Sylvain Lombila na pesi mbote na Mike Niema malgré na Jobour na pesi Mike Niema na pesi mbote na Paul Mwanda petit na même moral toka musaka mokinde balingi na pesi mbote na Wenzi Mombash congolaise o na mona Eric Nzinga na mona ba patukia ma lumière lemba na zo mona ba pati mambulu na mona ba junior balu na mona baza ebele ponga na zamuta batu na solaka na zo mona ba dadi chombo o mona mona batu ya Nzinga même moral mon frère ta ba sali o ba jeme nzamba za juste na ngamba Paris na pesi Emenzinga ya Laurence Evana na pesi na José Dikila yo yibi peti na soda to bundaka na même moral na pesi mbote na baza ebele Alain Zoloka Biku na pesi na ba master na nga nyonso ya Paris boza ebele na moni Lionel Nkiambi yo yibi peti na nga ya soda na moni ba Christian Manzwangani na moni ye moko le diable de la mode ya Valérie Kanza Pichu Manzwangani même moral to ke na bango ya po yonde muto pesa nga force oyo yeah na découvrir na ba capacité sala to leka na ngamba kishasa ba etu balinga 4 coins to bengana na pesi mbote na Eric Mbamba waza toujours na même moral noko jidoka luyalu nzete pe mene bale na omona Alex Fumunti hymne national na moni Gabe Manesi Mbundu ba comédien nyonso ya poto partout to za même moral ata na otanga ba kombote to comme sango grave te ko ya yaza moto ndene na bokinga tete numéro ngwa na pesto komana et ça la bien so na boka mokimbe stila te pona moto na bino na même moral bonne guérison na ba baza malade o baza na prison boyebi mokileza ba réalité nango bozaka na moralité zala o bazana à bonne santé bolemba te botelema bendele toujours merci na otita. Ouais, merci beaucoup, nos chers internautes. Nabiso, c'était 4 Grand Kandala. Donc, comme je vous l'avais dit, on est là vraiment pour l'actualité. Toyaki awa ayambi biso vraiment pour na kolobela biso pour na bopis na ozali kosala. Quant à moi, d'abord, je tiens à remercier mon vieux Babim Boli depuis Belgique. J'oublie pas aussi mon vieux Raph Boyela depuis le New York. Et j'oublie pas aussi mon ami Chris Saint, hein? Guy Moncheb Madafok, quoi, depuis les États-Unis aussi. Et j'oublie pas Rodrigue Chiboaboa de la Rue, Chibos de la Rue. Donc, na sanité, hein? Na Paris wana na moni hein bibishka lobi donc na pesio bambo te place aux ali na bosanité na Jo Amboyo hein depuis Paris na bosanité lisusu mon ami vraiment hein azala nanga mingi ya mon WhatsApp ya mon Facebook donc Marc Biembongo la famille Biembongo Mobimba et mon grand frère aussi mon grand frère Rivel Elenga depuis
Paris, na Lille, donc je pense que à Hollanda IP. Et Nabo Sanité, hein, Karine Kimamba, la femme active, le général Al Kafoulek depuis Paris. Et quant à moi déjà, je tiens aussi à remercier l'équipe technique et site Oyo. Donc on a dit que Bana Poto, bon mais ça n'a mingi mingi ya obenga ngai journaliste zaza. Na www.info+.org. Donc awa borozwande actualité, hein? Ma actualité en intégralité et en exclusivité. Donc, quant à moi, je tiens à remercier mon 2G, hein, Monsieur Lokman. Donc, total respect et j'oublie pas mon cordon. Hein? Mon cordon, il est avec moi parce que Mikolo, bon, mon basoda. Basoda nazana bangotie, c'est grâce à qui Mustapha Malembe. Hein? Mustapha Malembe, mon cordon. Donc, total respect à toi parce que Mikolo na baika ke na na vitesse non robaki ke masula ngwezo matakaka vitesse ngeza ya fizete ezanite meza vitesse mobo ezo na sama belé TGV à sama belé au ba chinois ba sa Mikolo donc donc je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine.